kondima batu netego oyo patiego moindo ajama patiego oyo kondima batu netego oyo patiego Matondo bandeko balandi ya émission baindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bino yonso bandeko bokolandaka biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino yonso bandeko boyebi kolanda biso libanda ya mboka na nzela bongo ya internet kimia ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ekoka bongo kozala oma bota mabino mpo ya mbala yoko lisusu émission baindo bola muka to meseni koloba ekoyaka oma bota mabino benantina ya koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po uta mwantango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alali na fulu yango moindo alali na fulu balatisi moindo na basuvatuma ya tombola moindo ya lelo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tondankita talantina ne songi anzila mfumu kusukia mzala mpanda na ngola baye lisusu na eleko ye mpo ya kokoba bongo misala ya 1921 mpo nini te bangunza ya religion fumu kimbangu religion vutuka nde batelemi pe lisusu mpo ya kosala mosala elongo na nesongi ya nzila tokoliki ya mpo ya lelo tolingaki tolobela indépendance lelo 30 juin 57 ans ya indépendance tolobi indépendance ezeli lipanda te ntango bankoko balobaki lipanda abus de langage déformation indépendance oyo na nkota na biso ya lingala tolobi bonsomi bonsomi yango na angle nini tope na mopanzi nini 57 ans avant baindo bazaki kobetema fimbo 57 ans après fimbo etiki to ezali kobetema 57 ans avant politique ya baindo etambusamaki na loposo pembe 57 ans après etikami 57 ans avant baindo bazalaki koleisama na biloko ya bosoto badeshe ya loposo pembe 57 ans après baindo bakomi komilesa natiki bapoint d'interrogation oyo eze masolo ya lelo tokokabola mwangonga yepesameli biso na ngunza Mansoni Manza bangonde babiangami na biso ya mokolo molelo mbala ya yambote na manaka baindo bola muka bangonde bakopese bongo pole mitune kozala ya biso biano ya bangongunza mbote boni bino santé kimia na kati etunga ndeko botale bapanzi sango na ngambo ya bangunza biso ngunza Mansoni moko alisanga molimo wane mwana mega oyo bongo teliso liboso itando ya bino bazali kolanda biso na Congo pe libanda ya Congo na masolo matali bonsomi ya mboka na biso ya solo ndeko botale lolenge kani biso toyaki kobundela bonsomi bwango neleko ya 4 janvier 1959 oyo biso bangunza tobundaki etumba ena kasi lelo toza méconnaissable liboso ya baindo banso nde bongo lelo toyeyo itando eke na botalaka bonsomi boye sengelaki tozwa uta mokolo minei sanza ya mobu kotoko na kama libwa na tuku mitano na minei na libwa oyo bongo makila ya baimboka esopanaki ana mokola biso kasi tala maele mabe ya loposo pembe esika kane etumba ezalaki pamba te mayemana malekelaka le 4 janvier 59 mais tala mokolo bakepesa biso lipanda le 30 juin totuni mutuna bilu bandeko bozolanda biso ete le 30 juin événement salemaka le 30 juin boke fete ya morne nzoka lipanda ya solo to bonsomi biso lobana kota na biso ezalaki nde le 4 janvier 59 ba délocaliser date et vous en avez fait mon côté toke plus loin
baye babundaki monsomi ya mboka na biso bangunza na ba petit peuple o basoto sokaki makena mama atalo wuta avenue de stade ko ya la imika kozwa nzela elengesa esika kani oyo kokaki kozalela place de l'indépendance mais tela mabe ya mondele a délocalisango akechango na Gombe totoni mutu na peso biso na bino bande ko balandi événement ni elekelaka na place de l'indépendance na Gombe nzokande vraie histoire elengeki ezala wapi na vendi elengesa koya imika okende bongo avenue de stade esika kani makile ba imboka Congo makile bangunza esopanelaka soki tozongisi mokolo wana ndeto kosala bolamuki ya milimo bakoko na biso po ete bonsomi oyo ekoma ya solo paka te oyo tozwaka oyo tolanda befe oyo toke table ronde mutakasa abosani ete milimo ya bakoko ebundilaka monsomi na biso na nzela mfumu kimbangu ete mabele ya kimbangu kasavubu roi bake table ronde nana pesi bokonzi Vatican église ne kama biso église catholique oyo tozongi musika na nosima ete église oyo eyaka uta 1491 zingango azwaki baptisme à se convertir na religion ya bapaya akomi Jean en premier mais roi podika akomaka Jean en premier te si prévassé salemi babandi ratissage 1665 ya vitankanga na koma par Antoine premier ba mokati motu ba mopi toko 1706 oyo ezoya récemment na mikolo mizali koya le 2 juillet ya ngazali koya ba motumbi na droit canon akei to bandi kofuta nyonto nyoko la bana yesali 430 na mboka ya Egypte to bandi kofuta nyongo na biso komi na 21 fumu kimbango ye po ete nyongo silaki bandi ko balandi bosala kaliki 1491 plus 430 et puis ça sont 1921 événement wan to vika livre ba catholique ba comment l'histoire de notre pays kuna balobi na page 58 balobi nini ete bakoko na biso ba évangile te ba ibaka pe Yesu te mundele muto yeli biso Yesu na poche akomi awa yende nzambe bakoko tokena kati ya pasi kombo Yesu emeli biso pasi pe minyoko ne bongo l'événement nous c'est l'équipe fumu kimango bakati bakani bana ba catholique na ba protestant ya kimpa watu watumai ba catholique Antonio premier na koma paya ya vitanka kaka ba catholique toye fumu kimango 30 ans emprisonnement tongo midi pour fimbo poete alukaki bonsomi na biso pamba te bayaki na discours Léopold balobi nini baye ko lakisa biso bon nzambe te pamba te bakoko na biso basambelaki babelaki mbombi yanda a Congo mati mungu mawa janangila pongo tolendo deso mutuna bino bande ko balandi na ngambo akasai na Biblia chiluba bacha Yehowa est-ce que Yehowa yewana maweja na Biblia kikongo bacha Yahweh Yahweh yewana pongo tolendo deso bangote alors to sala ngire bande ko balandi pamba te esika kani tozo komela bisale to biloko ya bapaya esika kani pe bo sobi na biso ezate pamba te soki tozo sala na subasmani na religion ni ya bapaya nzokande tanto ko bonsomi photo so na ba valeur oyo bakoko babelelaka maweja mbombi yanda mungu wa mapendo pongo tolendo deso to commune indépendance tozo indépendance soi-disant est-ce que tozo ngakana na région ancestrale na biso mpo nini na kata bino moke mpo nini boze ko sous-estimer indépendance yango po bolobi yango soi-disant ne bandeli exposé na bino bolobi esengela kitozwa mais po nini boze ko sous-estimer yango mpo toyebi awa lelo mokolo yebiso toze ko sala manaka na biso mbokeze mobiliser misolo eze débloquer na bayi politique to bandaki komona uta to bandaki mposo kokumisa mokolo lelo eze parmi ba grande fête milulu ya minene ya mboka République démocratique ya Congo même po nini boze koluka ko sous-estimer mokolo yango matondo ndeko tale batavanzi sango nakolikete kozanga koyeba ezaliwa tanto lobili ete bazo sala fête ya morne date de naissance ya mutu soko bo changeano obike ko sa sone fait moko tende ko botale bazwi date o ezaki bakoko babundelaki bayeba ye koyingira na bibonga beokonzi efeka baza reconnaissant na makila mana masopanaki mais kino lelo baza reconnaissant na makila mana te pre mfumu kimbango te lelo aza ye reconnaissant pa ba politicien na biso bayebi te bayeba songisa makila na bango atelo bangunza lelo tozwa ndakisa église d'état na mboka na biso tozwa église catholique po ba manifestation nyonso politique
Yamboka na monsieur les église catholique to église protestante. Nzoka nde église na yango nde bomaki biso. To komelaki biloko, bisalelo. To komi na 560. Après indépendant bakena italo berondo bazongi. Musa ina dépendant na mallette na. Est-ce que dépendant au koyoto bonsomi oyano na kata mallette na? Eza état d'esprit. Est-ce que tozongaka? Tozongaka. Yango moni ete biso bangunza lokola tusi tozuli panda ya molimo o to bengi bonsomi et mon eline msisa compter par rapport ya bandeko na biso bazali banda bandeko na biso politique bazosala to komi na 60 muta lumumba telemi tango muta kasa sali trahison ete muta pese bokonzi Vatican église no kama biso église catholique eza trahison liboso ya bakoko baye base pumonaki po ete balata bisuni et revendiquer droit na bango muta lumumba lobi ete ti dipanda eza gâteau te bapesaki biso pamba te tobundaki tobanda kobeta matongo midi pokwa fimbo kokende kalina soko oza boni te kokota te fusuka na rai ndeko botali totangola bandeko balande histoire ya mboka na biso fimbo ebembe kufa efuti mpaku te chef de famille Fatima na maison de la cité na Pongabi akozwa fimbo ebembe na yo chef de famille fozwa fimbo na mboka na biso ayo anezolekela muta Lumumba telami te bonsomi o eza mbuma oyo biso tobundi na ba frofre grain na biso po to bonsomi mais église catholique oyo esala muta Lumumba campagne mabe muta Lumumba communiste muta Lumumba sat muta Lumumba tenta des choses tiki no muta Lumumba baki ko mboma ye pona propagande mabe ya ba église catholique nangunza yambo to koma na ino na muta Lumumba mais boze na problème na bandeko ya nzila Congo boze na problème na bangunza susu mpo bino boze ko sala mbuta Lumumba on dirait makasi koleka mbuta kasa bandeko bakobenga kabiso balobi eze fanatisme boze corrompi mbuta kasa nde azalaki na bako ezalaki moko ya ba grand parti politique à l'époque tout mon Congo à l'époque était moto ya bako mais boni lelo bato ba milité mbuta kasa nde alobi bango pende ba réclamaki mbuta Lumumba ayi akuna na Belgique sika bazaki na masolo boni lelo e masolo ko banda te sike ko kenda na kosukela bembuta Lumumba mbuta kasa atako kanisa te ndeko botale boyeba boye ete ingratitude efutaka te mbuta kasa azaki mwana oyo ba catholique ba formaki na séminaire de Maïdi, petit séminaire de Maïdi. Azaki mwana bango to saka mitino na bango antaki batata na bango spirituel. Ya honda salalaki. Mais na bande ko balandi boko mona ete na ile kona mutu amona ki mutu malamu ezana mutakasa. Mais mutu mabende ye. Yende mutu sala peso trahison. La table ronde ete boko nzazo bundela wana mutu apesa ki Vatican. Église comme biso église catholique. Na ebite ndeko botali. Biso bangunza soki lelo toye tokobela muta Lumumba, tokobela Kwame Nkrumah, Nengwa Nyambega, Nengwa Njile, Mutata Sakara. Totelemi en tant que bayindo mais en tant que bakongolais. Tozokende au-delà. Lelo boko ignorer muta Lumumba. Mais tozuka ka ndeko Guillaume Soro yakiawa abi biso tozozela RDC. Bazela RDC nani? Nakolia? Nakobeta musique. Na bon mfumukimbango pa mate mfumukimbango nde mozipoli mose kwisi ya ba valeur na secteur na biso lelo bo ignorer muta Lumumba ne muta Lumumba boke na récit universel mbezali na Kenya boulevard tu apesa comme muta Lumumba OK na Guinée bacha na 10 series bacha yelo jambo Lumumba na Congo Brazza université pe mosusu na Brazzaville mbe muta Lumumba tina récit tina mikili mususu mba mususu toza liste no somolai mais sikabino bangunza boboyi kaka kasavubu poka kandima ki Vatican mais ngunza to kenda na ino peto zonga soko Vatican y étant président soko motuya ya bako à l'époque soko Vatican de inspiraki pour la preuve on est lelo pasi ya baindo pasi ya bakongolais dollar rekomata transport pasi carburant mati lelo bopito toyebi soko zena na moins de $100 motona ko kwa catholique a telemi ndenge a telemaki
na 60 po akenda koloba bongo mabe na eze wapi aze ko défendre be peuple oyo aze ko souffrir population pe bakomi kopesa ye raison po bamoni aze molobeli na bango matono ndeko botale na botalaka ete Église catholique mouvement oyo amemaki uta cancer yo Congo ya kodiabolizaka bokoko babiso preuve na etumba ya mbwila elikai na 1965 akabolaki bayindo biteni oyo bakomaki pro occidental na oyo bakozaki pro bokoko ekosala ete tako bitumba ekwei utilize moko ya etribaki mulazaki atubi mopanga pa mokonzi Antonio Premier ya Vitankanga akwei bakati mutu bakesala mo messe na lwanda intoxication na peuple ozaki eza inconscient na ba réalité na bango preuve oyo wanjango ya Vitankanga akwei nde biso ba koko bana na biso ba descend ba bité biso kanisa ki yoza koko malamu nzoka ndizo koko ya mabe baki ko kama ko panza premier temple batomanga na Mbanza Congo ba bengi San Salvador biso ba yi kozaki koko manzo koza ne koko ya mabe nde pesi bango koma nini kulu mbimbi lelo ezaka ka encharnement ezo sala bango en faire chef de l'état po ete mboko yo bato abomi mboko ce sont des impérialistes nanzela nini nanzela ya église catholique babaka pour me cultiver il faut déraciner bayaki awa po bakanza biso malo babiki tokina bonzamina bisha solo babini na l'histoire de nos pays le royaume Congo était civilisé jusqu'au moins des eaux na bonzameni ya catholique islam bouddhiste non boko kona biso ne bongo baye faut pas déraciner ba longola biso nde to soki baptême po ezaki convention otonuka bana isidia 470 ans dans Égypte période concordance nzale kota pa na bonde bango bayaki awa yango ko sala atako baye balekaki barola musabatu kete mupaya goya lokola kaza eza période bofuti nyongo nde wana azaki batisimo to komti na période bofuti nyongo période bofuti nyongo tango esili esengela kito zonga metoko zonga te ponini manzo linzo za telemi peuple est inconscient fumukima wa telemi bakanyi fumukima wa mais fumukima ndimaki boloko wana po koma molobeli po ba inwa senga zakina mso molobeli te ndeti na wana akesengela biso indépendance ete akebumisa roya ya Belgique azaki na boloko antse bino ba kanisa boyebi lisolo na malamu mais mfungima na musulima bakenda poto sakenda poto tete abiso to komina sabo libere bana nanga ba libere bana kasi to kozonga ba fin valeur abiso église ngokamba biso église ancestrale la biso milimoni e bambo bianda a Congo mati muwe mungu mo chanangila po mundo lendo des est-ce que to zonga lelo église o ekolonisaki biso e betaki biso fimbo eteka biso na Amérique lokola ba koni les mêmes églises lelo ezo coloniser biso et le balobi était passé à Congo eza légué na la raïs totuni mutuna na 1960 11 jours après c'est ce Katangez après Kalonji Ditunga c'est ce Kasayen c'est ce Katangez na Moïse Tshombe 11 jours wana bato balingaka bonsomi ya Congo tezana baindo te ba Belgique la Belgique alingaka bonsomi ya baindo te yango wana pesaki munduki pa bandeko wana Katanga ekomaka république ndeko botali papa disa ekomaka république mutu apesaka mo manduki ezaka rais pour le boye bisa yete passa kongoza rais mutu apesaki manduki pa Rwanda mengunza tokenda tozonga bato balobi baye bavivaka na 60 biso tokomisalelaka te balobi ntango wana pe pasi ezalaka mais ya lelo trop c'est trop ya lelo esika bato bazwa ata mpema ezete plus grave alternance politique constitution et lobby mandat 5 ans renouvelable une fois 5 ans na bango esili ya yambo a renouveler yango mbala yoko mais sika esili te esili catholique a lobby o ekangemi la voix de peuple c'est la voix de Dieu catholique a telemi pour peuple a lobby mandat esilaki c'est que nzambe peut a validé bongo sika tout le moto mosusu ya kolongola biso na pasi matono ndeko botale na kolikete catholique azo manipuler peuple za inconscient eza ilala pongi nzoka ni sobo lobi bongo biso to kozongisa bino kaka mokolo mokonzi mboka rais Kabanja kotaki na pouvoir kotaka na mandat na 5 ans renouvelable une fois akotaka sans mandat na bino wana mandat bino esima et mandat na bino esukaki le 20 décembre mandat za nangona tebesi bango bayaki na profession fumo kembango
bakokoba pe po bino te mino chaka ye biso bangonza tolobi ete azana na wana mais wana bokokakola ngai te na bandeko balandi esika kotatabana ekoti sika tango botangi profession ya 4e président ngana koliki etikali be bino moko tango bozalaki kotelema kobete ntolo na profession ya 4e président bozalaki miike na kotanga bakombo po boyebi ngai na kotangaka prophète atoli azalaka na bino église kimbangiste azalaka na bino bangunza ebele mosusu soko ndeko njuzi azalaka na bino tokosisa bango te tandeze ngonga kasi lelo bango moko na moko bakomi koyangana prophétie église kimbangiste alobi prophétie ya 4e président à reconnaître yango te prophète atoli alobi prophétie à 4e président à reconnaître yango te bandeko nzuzi ebele ya bangunza bakei na ngambo ya opposition tokosuka wana te ne mwanda nsemi naino atikala ko accepter ata na seconde moko te ke Fumuki Mbangu aprophétisaka po ya 4e président atikala kondima te ke oyo azalaka 4e président sika boti bato bandeko balandi wapi matondo ndeko botale nakoliki ete bandeko balandi bona na biso na bokebi nyonso bandeko wana bobangi na biso bangunza Fumuki Mbangu tokoloba boye ete molimo Fumuki Mbangu kati na bango eza te pamba te so ezalaki ekolakisa bango ete yende oyo Fumuki Mbangu alakaka pamba te professeur 1922 lobelango professeur 1949 pe lobelango lelo bokolobela biso ete te bangunza oyo ingeta molimo Fumuki Mbangu so eza kati na yo kozana bososoli okozana bwanya okozana mayele okoyeba ko discerner pero ni tokoti tozo ba effet oyo tokolakisa bino nango toyaki na 2011 oyo ezalaki ete kata likambo mokonzi ya mboka akati relation na ye na loposo peme na lolenge kani na kolimbola abandi ko prêter serment na cour constitutionnelle européenne na mongali makakawa aye ko si sa cour constitutionnelle africaine baba chef coutumier elimboli ete atiki kuna aye na bokoko francophonie eye na mboka na biso bayembele bino hymne national national pamba te oto yembaka hymne national international meyoka telema mwana Congo tosangani na pasi tosangani na bokasi po na bonsomi telombala elongi egumba makala pona yango tokamata lolenge malamu na kimia awe eza ngonga tosisa ngo nyonso te pamba te toyebi yango tina suka tozongi na bavaleur pamba te mboko tokotonga ngo na losambo te kasi na mosala tokota na mosala tolongwe wana toye alobi nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes les descendants de Fumuki Mbangu, Yaki Mpavita, Muse Kabila, Mbuta Lumumba. Église catholique na mayele mabe, bakotisi anuarite, azani kutu sempo da bayindo te. Preuve, Yaki Mpavita akendaka wapi na Mwanda. Mwanda lingelo wa âme africaine, ici dans le STG. Akei saint sauf to lanyango ana aéroport angel. To yambiso bangunza to yambaka Yaki Mpavita. Na limemia nyonso, na okumisa nyonso. To kepe na Mwanda sika âme africaine nzaleli. To yambi yango bomona ki biso na itando ike mais anuari to bakumisa ki soit disant saint na akendaka esi razonga te akufelaka kuna alakisi bino ye azakana ebembe azakana longo mpona bayindo te po abundela pe bayindo te to ye discours wana chef de l'état alobaki elimbolo ete oui biso bangonza za mwana na biso foto batela ye baye wana lokola aza na ngambo na bango te akoti na makambo na bango te nde encharnement yo komo kota na kati bayinisa mokonzi ya mboka epai ya bayimboka na ye nzoka nde kozanga koyeba moto esala bango bongo soki koyeba ezalaki bandeko ya mikili ya bapaya bazotambola na prophétie ya Nostradamus après même koya voyage Jacques Chirac mais biso awa politique na biso est-ce que bakendaka kofuye te professeur Fumuki Mbangu na oliki te Mobutu ayaka awa na porter recours à l'authenticité mais soit disant bato mayele o te to sala recours tozo nini totika nini ya malamu bayela biso abandi politique wana tout bato abunisa église catholique kaka malula ke funda muto Mobutu na Vatican tala sora muto Mobutu ti bayo sa manzo linzonzo
baye ko sala ete asala libala na mama bobila baye ko laisser commune soki na prima cour ça branche à christianisme et ça la église catholique muta mobutu wake kundaye na Rabat avec 13 personnes. Est-ce que na makambo mouvement muta mobutu amemaki na mboka na biso akoki okundama na 13 personnes sans honneur nyonso église catholique muze le père aye kaka bantu bamonisa ye bongo mwana se komi bango te biso bangunza toza kotelema soki bino bozala terrain biso pe bangunza toza na kata terrain po mabele oyo bino église catholique na bobundela ngota wuta 1491 botia matame na bino awa toujours bozala na côté awa opposition bino bozala kwa mpuku bofula bozolia nani bozala bato malamu te pona biso baindo pe pressement ba congolais nzokande église oyo soit disait le gabola mo baindo mais école le plus cher en mboka na biso église école catholique hôpital le plus cher c'est hôpital catholique pour ça centre là oya 7e ria kendo tu na prix l'école na bango ba hôpital na bango en quoi ba lobaki bango balinga mboko Caritas aya awa azana bilanga te soit ke mitila paya akelo ta biloko pola ko tinda bato awa ni wana boluki asa mutu malamu na biso ti ndeko botali baza bato malamu te soki batelemi bakuta na bangunza na nzela matondo bandeko balandi toze penza ko pusanaka moke moke ezalaka kaka boye soko batelemi bakokutana na bangunza na nzela elobi ngunza Mantsoni tokolikia tolobaka manaka ya baindo bola mukabola ndaka yango sans tendance sans parti pris baindo baze konyoko tango tozalaka na Mobutu tolobaki pasi trop c'est trop c'est trop président Mobutu akei Mouze Kabila yei bato balobi le plus dictateur que Mobutu na yende pasi bake mi carburant e bungi bato kosala milongo na ba station essence Mouze Kabila kei lelo Kabila kabange Raisa yei lelo kutu neita bunga lelo lobi mosika mais sima ya bato baleki lelo bato mosusu ba politicien ko defile na ba etando kokumisa Mobutu tango ya Mobutu kutu tozalaka malamu tango ya Mouze Kabila kutu sava président lingaka mboko nde Mouze Kabila mais na bomo inaye bopesaka ye pe raison botala esika toko ngunza boze kokumisa kaka ko appuyer président kaka po salaka discours le peuple congolais ne pas n'importe quel peuple nto bozine loko moko loko ndeko mwanda sema ebisaka bandeko ya mikili ya poto ke boliaka quelque chose mpo ngai na zena mili ya bangunza na yebi ndako ya mosala yonso bokokotaka to biro yonso bokokota bofutaka makoki lolenge mokili mobimbe kofutaka ezepe na bisika bokendaka ba rejeter bino pa baye baze ko kamba na gouvernement actuel mais po nini bozebe ko défendre bango matondo soki biso lelo to telemi to défendre boindo na biso pamba te mutakasa yaka awa ye aza chinois muta Mobutu ye centrafricain Mouze le père ye Tanzania Raisa ye rwandais et dans un livre moko ne sont nzela comment intitulé à qui attribuez-vous le malheur du peuple congolais à Mouze le père à Raïs à Muta Mobutu à Kasavubu à Bismarck à Léopold ou à Stalin bref chat de l'impérialisme de nos Kamabiso les autres benga ba congolais par rapport à la conférence de Berlin alors photo bima les autres ba congolais par rapport à la conférence de Berlin tout ça ba batuya Belgique mais l'église catholique est l'église catholique belge il y a un biso bref le roi de son biso bon sommité tango mokonza mboka signé contrat chinois nini la biso Belgique a telemi ils ont acheté de l'impérialiste accord nous fait la pana ba so l'équipe na bangote ils ont ni les sans effet oté faut abolir un peu l'équipe na bangote ils ont prouvé que n'a pas indépendance président Gbagbo ba yeko kangena ndaku na ye na sengle yango monsi ete bosomi biso baindo ba africain précisément tozu yango te ne wana lelo bokolo biso ete constitution et lobby était une fois renouvelable mais constitution to zango lelo utaki na loi fondamentale na ba belge bango bazana réalité moko bazana des tribus bazana
to ba 3 dialectes ou alors flamand fabax na français mais ndeko botale to za exemple mo za terre à terre bandeko balandi bino na ndako na mama bozana bana mibale bolamba ka ekolo moko afufu ngai na ndako na ngana zana bana zomi na zui réalité na yo na yene ekolo na la mi na ndako na bana na baotono nyoko libana sikoyo à quoi boto za construire to réalité to adapter na réalité na biso biso to za plus de 156 dialectes plus de 450 dialectes, plus de 156 tribus. Si en réalité, on a créé une incompatibilité dans le biso. Ils ont balanate. Pour na biso bangonza conscient na. Photo tyango pembeni. Tous ont conscient et bal na ba réalité na. Et bien mboko yo botonga on a mandat 5 ans renouvelable été. Té mboko ba détruire. Lobi Mobutu Mabe plus méchant, le loba lobi nini. Raïs c'est plus méchant que son père. François Hollande mutaloba ngona média. Et lelo, ok, yem taboma tata ye. Mais bolanda député à Union européenne à l'Omagambo internet. Quand ça boza ba pande sangola boza na ba image wana. Magambo lobby. Mais lelo tozonga kaka na charte. To pena disco Léopold, ba lobby nini? Bolimbisi considérer nous aboko zongela sika soko toze ko beta nkota yoko na bande ko bozene teni ya roji. Tokenda na ino na minute moko to mibale bo tia élément wana bongo tokozonga awa na ndako ya musala po ya kokoba manaka na biso tola. Monsieur le commissaire, chers collègues, nos résolutions soulignent à raison le bilan humanitaire du conflit en RDC. Toutefois, je crains qu'elle ne se trompe sur les causes de cette situation qui dure depuis 1998 et qui a déjà tué entre 6 et 8 millions de personnes dans l'ensemble de l'Afrique des Grands Lacs. Qui, en effet, a préparé en Ouganda l'opération dite des rebelles? Pas Joseph Kabila, ni même Laurent Désiré Kabila qu'on est allé chercher, les puissances occidentales. Qui est responsable de l'exécution de Laurent Désiré Kabila? Pas Joseph Kabila, les puissances occidentales. Qui maintient le désordre pour pouvoir piller les ressources du pays? Pas Joseph Kabila, les puissances occidentales. Qui laisse Paul Kagame occuper l'est du pays pour exporter les minerais volés en RDC au Rwanda? Pas Joseph Kabila, les puissances occidentales. Qui propose de rajouter de la déstabilisation derrière le formalisme démocratique? Toujours les puissances occidentales, pas Joseph Kabila. Chers collègues, alors qu'une transition douce a été négociée par l'intermédiaire des évêques, certains d'entre vous sont plus intransigeants que l'opposition congolaise. Alors que le président Kabila suit la Constitution par les accords de Saint-Sylvestre, toujours en vigueur, vous êtes les Congolais en oubliant la finalité de ces accords, la stabilité, la sécurité de tous les Congolais. Le 31 décembre, il y aura une transition et j'espère qu'elle se fasse pour la paix. Je vous remercie. Matondo bandeko balandi binomoko bouti kolanda wana ze moto ya vuva mute wana ze membre ya bangunza te elekaki na parlement soko ya Union européenne bomiyokeli ngunza boko bana bino nakolikete tango Léopold aloba azoba été bon considéré noirs comme des petits enfants que vous trouvez même après l'indépendance. Bon on dit que bazo ko sabango ti lelo pour ntoza ko somia moté. Dad fait das automoto zo abo somi na biso ezaki le 4 janvier 59. Mais 4 janvier peut ba reconnaître comme ça la férié. Te ba reconnaissance c'est ça bongoté. C'est ça bongoté. Faut comment ti na makile ba yimboka. Ba e ba sopa ki makina bango atalo. Baza la reconnaître. Poni makambo na bino eze mpasi boye. Poni ni makambo na bino eze makasi. Mais vous avez même ko compliqué kozala ya gouvernement congolais. Basala nini po mokolo wana eze chômé et payé. Bato bakosala kate kasi bakotila kabango misolo na compte na bango. Mais bolingi bakenda te na kosala nini? Te batira bango ba compte te. Bref, tozo kanda ki saban 5 joueurs ya Léopard. Mwa kotila bango bazwa. Bolaki mais bopé sakaté. Yango beza blocage l'équipe nationale na biso moyen que ne bosser ça té.
omoni nyonso nyonso wana biso bo mbala mosusu bomona biso compliqué te toye na réalité oyo ezalaki yango te kozongisa oyo bozomona soit disant réalité eza réalité te biso tokoma komona lokola ce qui est anormal est anormal oyo eza normal tozomona ngo no anormal nde wana ebandi kocomplike bayindo nzoka nde soki emoneli na biso ndakisa biso bangunza mfumuki mbangu ya lisanga molimo wanengo Nyamega na nzela mfumuki mbangu tozwi bonsomi nde wana emoneli na biso ekomi contraire par rapport na baréalité bino bozomona na terrain po mutu aza na bonsomi azomona ete mabe na biso mboka na biso etambola te Banque mondiale FMI bango nde baza cause dollar lelo emati nana matisi yango biso atozana bapertere économique si baza bapaya te mpo na nini acharnement vers les chefs de l'État. Mais faute ya ba politicien na biso bazali na misolo pe koleka tango mosusu ba opérateur économique po nini bango ba politicien moi pourquoi tozali koloba bo incriminer na ino kaka mindele te ba politicien na biso bazali na misolo bakendaka kobomba ba milliards de dollars na mikili ya poto bazali ata na mokala ya matembele te bazali même pas na mokala ya bite kote ko bongo finalement boko condamner mindele poni matono ndeko botale ba politicien wana batangi na teroni ba catholique na programme ya Union européenne mundele ayebaki après indépendance akozala kaka pour former batu na ye ba dipot na ye ba bindele ndobo bazo servir intérêt occident et misolo bango so bazokanga mpo bakanga yango bongo po biso na bokoko tolobaka boye ete ngando babomisaka ye mbisi te bandeko balandi so bomisi ngando mbisi lobi okozala yango lisusu te ekomi ya ye maya lobi sengelaka etela ya biso badinitaire mobudu babombaka mbongo na mikili ya bapaya bazoka yango te mais lelo bakoteyama te ete ngando babomisaka ye mbisi te ndoki munguna ya bayindo alingaka bamela bayindo mais bayindo alingaka bango te yango tozomona acharnement vers les chefs de l'État po aza pana bango te tolobelaki makambo ya nzela Congo bangunza nzela Congo baza na miso na kati mais baza na molimo ya mfumuki mbangu te nde wana moni bazokoseka te bango moko pamba te kiyungulu eza te balobi ngunza solo ebongi aza nde na opposition kasi na pouvoir te opposition oyo monguna diabulo bayindo akelaki si opposition na mundele mutu akele opposition wana te eza na charge de l'impérialisme batiaka pouvoir pression po asala malamu te ena soka oyo kosala nini bo longwa totya mutu na biso eza baja mindele nde bongo biso etedi bo bolobelaki ndeko botale ete tozwaka misolo na oliki ete esika nyonso tozolikela ndenge ndeko mwanda nsemi alobaka na mikili ya poto ke bangunza ya mfumuki mbangu nani esongi ya nzira bazali bakolabo bapro pouvoir terme autilisaka bakolabo nga na manyoli to na limboli kaka oyo ndeko mwanda nsemi ya matondo na biso na ye esika kana zolandelanga en tant que ngunza ndeko na ngai collègue ngunza na biso na ye na mutu azaki mbongo ya pouvoir en place pamba te biso tozobunda na propre gré na biso yango tolekelaka na mamedia yango tozosala misala nyonso tozosala yazaka na opposition alei mbongo ya opposition c'est que soki oza okomi na opposition okomi anti mfumuki mbangu epuis soki okomi opposant ya rais oza anti mfumuki mbangu pamba te koya ya rais akoya akozala elenge akozala kana ndoloba na ye te mfumuki mbangu atikaki profession na wana rais nakabangi na kabotami te boni yo ngunza molimo mfumuki mbangu otyango wapi baprofesio otanga ya mbanza sanda otyango wapi obie kimotema mabe ezosala yo acharnement na bangunza po ete yo molimo wana mfumuki mbangu oza nango te pamba te sozalaki na molimo wana okozala na bososoli ete te mokonzi oyo azama oyo mfumuki mbangu asala nini alaka yo ozwaki mbongo na gouvernement me biso ozwaka mbongo te bino bapanzisango boyibi yango azwaka parti mbongo balakaka ye akendaka mwana na fief na ye kuna babambaka ye mabanga badesovoir ye ndambo etikala mo bapesa ye eza te me biso ozwaka mbongo bato te biso toye na manifesto moko elingaki ezala na serweleri oyo église catholique alingaki abima si gouvernement eposaka mbongo babimisa me biso président ya biso ya bangunza bakeniati biso osaka mosala biso na mbongo te tosala boye yango ni bangunza nzela kongo mosuta bayoki ete biso tozala biso mbongo te nde babendani na bango po biso toyebi ete te tokobunda na mandoki te kasi na maboko nde tokolonga na kati etumba ya lobiko bayindo ngunza
na tuna bino motuna oyo boze ko s'attaquer na nani tantôt bolobi catholique tantôt mindele or soko catholique est religion ya mindele importé ingeta yangonde e déporta bayindo eteka biso lokwa eloko mpamba kwa nkoni wana moto akokakola jete mais lelo eze na bayindo na kati abeshole oya telemi lelo moindo aze kosala na kimondele te aze peuple congolais amoni que esengi peuple abanda kolia malamu amoni ke kaka bango moko catholique nde be baze kotongo bandako betelo ba hôpitaux alobi te toti asika gouvernement choc gouvernement pa banda kotonga ba école ba hôpitaux mpo étude yango ekita pe mwa motuya ba hôpitaux yango pe kita mwa motuya bongo asali mabeni boze ko s'attaquer na nani po catholique ba yindi ndeko botale boyeba boye ete mundele aza malin aza risé ayebaki ete baya yo azo formé sous na régime nyonso ekoya ye wa résister bato ye azo utiliser pamba te buku anto ye nango te ete bato a convertir na foi chrétienne baonde ba vraie arme na ye catholique babi akenda te pamba te mutakasa alakisi yango polele ete religieux kokamba biso eza religion catholique église chrétienne ezokobaka na mabele na biso preuve mundela kenda te po aformaki bato na yo akokutaka na kati batangi na programme nini ya bango chaque peuple so komi na décolonisation po bazonga na pouvoir ancestral na bango baozonga na etelo na bango ndenge biso bana biso baotanga na ndenge ya mafuta na alphabet na bango na écriture na bango na molokota na bango mais lelo so bolobi français eza ya biso te si mopaya moto ayaki nango yango ozokolonize biso abeshole na loposo boye moni ete aza moyindo me kati na ye idéologie nini na identité nini européenne occidentale aza mondele alors lelo tant komi na indépendance na réalité des choses mutakasa oyo autaki na bako oyo autaki na parti amicale ya bakongo ekomaki parti politique abosanaki ete ntango excédé na indépendance esengelaki toza mpe na religion na biso yokonza biso engezani religion kimangisme wana ete okende koshike sikoyo na vérité to bosolo église kimbangiste makila vrai ya bakei na bango na opposition sika ndeko botale bokimalisu kuna ndenge nini ndeko botale église kimbangiste oyo lelo bozokomisa biso 4e prophétie ingeta akoboya pona nini tata Daniel ndo azalaki secrétaire ya Messe Pétillon à l'époque apesaki mitino sakisa bangunza mais kuna mbikulu ezala te batata bamba baboyaka idéologie wana bakenda kuna bakufelaka wapi bakenda martyr te bakenda basacrifier na ponga badembika bango elelo biso bangunza toye bosolo ezaka bosolo ekotikalaka bosolo awa bato bayelaka biso bible banani bakatolike bato bazonyokola biso lelo banani bakatolike akomplise église kimbangiste pamba te soki bakesala église kimbangiste bato babonga mfumu kimbangu banani bakatolike obomi lion bana lio baza banani balion mais soki ozi bana wana okenda bango olongoli manzaka olongoli mino baza so balion bakomi ebobolo ya pesa wa sodake na etumba bapesi munduki ezanga masasi na église catholique basambelaka au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucune église catholique n'a combattu tellement de peuple ensemble. Bon ballon en français. Copie conforme. Et il y a mon quoi l'obinin. Et ça en église catholique. Pour être maloba na ye na ratelki na RTK eza. Ba vrai qui mangis bazali banda mokolo baboya boya babango bandima ingeta papa. Consciemment ibaki wazote eza christianisme catholicisme. Et te ba vrai qui mangis bazali ba les banda. Et le lot 2013 okenda yinkam. Réaction ezani na terrain. Awa tiré a bien été. Cette Bible que vous lisez n'est pas la vôtre. Vous venez nous apprendre le kimbangisme. C'est nous qui le voulons rapporter. Nous voulons apprendre le kimbangisme. Donc, curé Wana, à l'obipena, à Béchole, à l'obipé à la fois, n'a pas de l'église kimbangiste. Cette Bible vous lisez n'est pas la vôtre. Bande Gobalandi, Botala Makambo. Donc, na y a Béchole, Siga Zena, na catholique, yepe Mokandango, Tiaze, Kondongwanango, ya yepete. Babi, tant que vous allez les méconnaître, sachez que l'Afrique ne s'en sortira. Surtout les binanités pour nous. Yes, Bayane Awa, 5 siècles, 80 ans, pour sont inutiles. Tout ça, nous n'avons pas.
mais mfumu kimbango alakaka biso mokolo moyindo akomi yeba osabi ngondele kamusa mokili mundele akoma moyindo akoma mundele la prophétie wana est-ce que bayindo se bameli nanote mais ngunza bino bolingaka penza ifalaki christianisme esala nini tokozonga na likanisi po tango boze kotuna Jésus 5 siècle 80 ans ya elekeli ya pamba mais ba pasteur lolo bakomi ko benga nzambe na téléphone aze ko sala délivrance a composer numéro ya pele ya nzambe abengi alo nzambe ba pesani moto azena miome opération spirituelle soko lolenge kanyesili yango te falaki yezo pesa na bato baki soko bondimeninga boko sala makamusi koleka yango te sengela ki apesa ndeko botale kozanga bonzambe ndeli wana biso Yesu botanga ina Matthieu 15:24 atinaki mobile na 12 tribu ya Israël yo ndeko zo nanga siko zo ndelanga tribu na yo nini pamba te sobi mwana Israël physique eza Israël spirituel eza RDC physique eza RDC spirituel eza pamba te physique ezo incarné le spirituel toke oke na liki botanga mission ya Yesu liki 12:50 bo mona kunga Deutéronome 13 8 sina 11 balobete so mute kote obonzambo bakono basambela kite boboma ye bobama abi oza na mawana ete sikoyo biso qui nani discours Léopold de l'obédiction nini ba okuta biso bonzambe na biso siko ba ile biso za yini bonzambe to bo satan tokei plus loin na l'histoire de notre pays ba catholique comme toi komango kuna balobi nini ba koko na biso ba yebaka évangile te ba yebaka ba Yesu te ba ngo to komango tozwi kasa mosusu pamba te bilenge bazolanda biso mingi ba étudiant awa tozana extrait ya Frédéric Sainz secrétaire Jean-Paul II na Vatican boyo que c'était mort d'autant en sauté au nom de Dieu italien chers frères italiens je vous adresse un message important, non un message politique mais spirituel et la souveraineté qui est négligée par les Noirs. Jusqu'alors les Noirs ne connaissent pas encore les sauveurs, ainsi qu'il y a beaucoup de morts, de guerres, de malades chez eux. Ils ont abandonné leur vrai sauveur pour s'attacher à nos doctrines étrangères. Ils ont négligé leur authenticité. Comment connaître encore leur sauveur? Les grands rois se fâchent contre eux. Si les Noirs ne cherchent pas leur sauveur, l'Afrique sera tombée dans leurs ténèbres de misère. Voyez-vous? Secrétaire à Jean-Paul II Vatican. Totiki mfumu kimbangu toboyi bokoko na biso nde wana tokomi kokufa lokola basoso. Tokomi bilialia. Tokomi bimelamela. Po ete totiki authenticité na biso eza bokoko na biso. Mais ngunza bato lelo bandimi kombo ya mfumu kimbangu. Lelo meme na bandeko bazekolanda na mikili ya poto bakokakola ngai te. Lelo kuna na mikili ya poto bana bilaka babima bakombata pe bazekolo bakombo ya mvuluzi kimbango bato bazeko kombo ya mfumu kimbangu lelo so vrai ezekolo bama mingi koleka na bisiko to uti kasi eloko ezeko simba te bo dissocier bo kabolo alors mfumu kimbangu na makambo ya politique esika na bandeko bazeko landa ba combattant bazeko ko s'attaquer na bangunza ezewana bolo ba makambo ya mfumu kimbangu sur le plan religieux mais sur le plan politique wana balobie komi ba sentiment personnel komi ba intérêt égoïste le quoi bozeko lia moi quelque chose yango bozeko luka ko associer bo mfumu kimbangu na makambo ya lobate bino bokomi ko kotisana natondo tango l'église catholique ayaka na religion na politique mais oba yaka soit ba missionnaire ba douso abenyi ngo basala na nzambe bayi basala na nzambe te bazo incarner à la fois basala na nzambe à la fois politique na tongo boye tubela na butu bayi ko kana tongo bayi ko kanga na ndo pesa mitindo ko alors mobiki sinso tango ayaka azanga na pouvoir politique pe pouvoir spirituel nzokande indépendance spirituelle to incarner indépendance politique ou physique. Ce qui est indépendance spirituelle, c'est qu'il y a une monnaie indépendance, soi-disant indépendance, tout ça fait à morner, tout ça monter. Et le long fumukima, il y a télémaki, na pouvoir à bako konabiso, na nguya boko konabiso.
si tozwi Congo dia Ngola, Congo dia Katina, Congo dia Mfwa. Bango banso bakendaka wapi? Na Nkamba ko konza lobiko. Hôpital ni saka na mbanza ki watomba. Hôpital moko te. Zaka mukolo moko na paroisse ba Satan tani kuna. Prêtre ya fulika mondimi moko na kata église. Bakie wapi bakie Nkamba. Mais lelo soi-disant lobiko ezia pa ba prophète, lobiko ezia pa ba pasteur na ebité. Na période mfumu Kimbangu ba hôpital zaka boyete e kangamaka. Soi-disant bazobikisa. Mais total la taux de mortalité dans la ville de Kinshasa. Total, bah hôpital est bon les atouts dans la ville de Kinshasa. Bah monsieur qui est dans l'hôpital, monsieur sur place au Tcham, nous sommes malades des athées. Si vous avez un miracle, c'est une démonstration magique. Na relique de wana est engagé bango la démonstration magique. Bah ça la pas maté bah il va se dire. Mukolo conscience africaine est au dans la place. Nous l'engagez biso bango nous devons raisonner. Et te bah nous sommes pas quand ça le cola biso. L'église nous c'est kaoka. So bah tiens on préfère que bien ça un miracle. Bon bah ça va passer moi menga na ta mama yenu. Abiki sabato. Pour être tata keli qu'on a fait à sa geste. Atindi biso ba génie ba latin zoto ba ena ngamba médecine pour être ba teten zoto. Bino bete na molimo opération salma na lenye kan. Ponzo des physique et la science. So de kinzali tuzo ba boy toyoka posa mai. Et c'est to melama mai. To melama ya molimo te. Ponzo des science et la physique. Bo connaît koti faut me la mino ezo ba na ba cellule nzoto po ezwa guérison. Mais ce qui n'a pas penché au Yohana, te kuna bisote. Nde bongo, Mfumu Kimbangu tangwaye azo s'incarner na pouvoir spirituel na biso et pouvoir politique. Pas mal chose que na Mfumu Kimbangu nde oya ko découvrir mabomba mise na kati. Yo kana nukombango, mozi pole ya mabomba ma. Juste en ko to la kibilenge. Phénomène ngunza. Izala penate hein. So moni ngunza so mona ke perwa mukolo. Tala mandefu. Mais lelo bilenge baye jeunesse écoute na terre pour être jeunesse abilaka Mfumu Kimbangu la reta sa kati na bilenge ya 4e génération. Ni biso antoye. Ezati ete ote soki ndenge te. Bokonzo eye. Total ete. Est-ce que bakonzo bazaka pena mabe? Te bazaka mabe te. Les bandem te comme ça bango mabe. Nzoka tango yo ozoya. Na elembo na yo botami nango. Posa lobby ministre au servir mboka na yo. Boke na baloge na bango babandi ko manipuler soit disa bango bapesio bokonza na nzoka obosani aske na yo yakinango na mukila musu ya récupérer soit disa yemda opesa nzoka yete obotami na ilembo na yo wana surtout si ba question à terre pour na mamina ba compréhension kaka Raïs lelo aye pour na sa bilaka ya maye akoti na bokonzi mais ba ebele balaka ye awa gozo sena clair na etelo. Mais vous avez raison à moi, Nango. Ou bien vous avez raison à moi. Vous avez été le thé, vous avez dit Congo. Mais hier, nous avons ça là à de jouer bien. Vous avez un programme, accident malam, malhabité, photo que nous boye. Malgré des ordres, nous avons des ordres. Mungu na ya Congo. Pas maté alingi Congo, mais alingi baindoté. Pour ça, goûtou, basi ça baindo. So, toujours extrait de Botal et à Peter Bota. Abi faisons vite pour exterminer cette espèce des insectes. Insectes baindo. Wana Peter Bota en Afrique du Sud. Basil sabiso, mabele koma ya bango. Tinde ko Botale. Église catholique à sa base. Ya passe na biso. Ba opposition oyo basali, eza les impériaux doivent sali ba opposition bango wana. Ba tchaka pression à pouvoir na proposer la musalate. Depuis mokonzi kabanja kota na pouvoir. Azana kimia. C'est ça qu'on a qui mette. Oyo ka côté ebimi. Koto kamuna samba bimi. Nana bimi sala bango. Soki bo auto découvrir pétrole na bino na kolta na bino boté mandoki. Lelo phénomène ko buka prison. Bande konangai. Omoni makambo na nyonso toko changa na mutu ya les impérialistes. Et lelo propagande ba sa de l'église catholique. Ba congolais ba mis en charge. Kasi yango ba sa campagne saka pa ya kimpavite. Même campagne sala comme Lumumba, yango lelo na sala, appelle sa moto. Mais na awa récemment na décembre awa, le 20 décembre. Si bakima ba kena mikila ba paye. Po ba okufa ba soso bandeke. Bibwele. Lolenge yango elekelaki. Boza ba témoin bino ba banzi sango. Boyebi lolenge yango elekelaki. Lelo to sawa.
tozokoba kana processus tozokende maleme ti tokokoma na elonga ya bana fumuki mbango bangunza po ete bazonga bakolo mabele bonsomi bango bafubela makila fo ekoma ya solo pamba tozoka ya lokuta matondo bandeko balandi tokomi mpenza kobende suka ya manaka na biso ya mokolo mwa lelo bosouffrir kaka tokabwana makambo ya kolobeze ebele kasi tolaki bino kozonga lisusu epai ya ngunza mpo bazali na makambo ya koloba kasi ntango nde ezali kosala biso defo bamuyesu soko bakozwaka ntango ya kobelele mpo mondele azali kofinanse balalisa baindo mpongi bongunza lokola ezali kolamusa baindo bolamuka tala esika kani toleka na bashene bafuti misolo baboya kopesa biso baespace boleka na bashene boy koloshene aze moto afoi chrétienne eze etumba ndenge tomeseni koloba soki ezali kolia mpe komela bokenda bolia mpe bomela soki ezali etumba lobiko loposo moyindo biso religion africaine tokotelema mpe tokobunda yango ngunza mansoni tobendi mpenza suka ya manaka na biso ya mokolo mwa lelo nini bandeko balandi nini bandeko na biso bakombate ya mikili ya poto mpo bango nde baze facilement manipulable na bayi politique na mwa minute moko to mibale ye tikale bolobi na bango nini matondo ndeko botale bapanzi sango na biso ya baindo bolamuka na kolike te bandeko bacombattant bosepanike te bokena manipulation te kasi bolandaka ntango nyonso bangunza ndenge bino bolandelaka na mikili bapaya kuna na net to mpe na etando eke bokolanda biso mateya eza ebele songi topefa kasi oyo etando eke ntango ezali moke mpe bongo tokolikia tokanda koba mokolo na mokolo tolobelaki bonsomi boye oyo esengelaki tozwa me tozwaka yango te kino lelo tala pasi lelo nungunungu yiki ekoti mboka pamba te nani tozwa bonsomi yango te pamba te so tozwaki bonsomi yango tokodeside biso mei elo moto kopesa bino bandeko posio bakendaka Jean Val basali makita na bango proposition bakepesa wapi pa maître na bango Didier Randers esika baomona ye te bazokonsele biso kaka bana mike oyo lelo mpo dalobaka na discours na ye ya sisi baloba yango après l'indépendance est égal avant l'indépendance yango tozomona lelo te lobi totekamaki na mikili bapaya lelo bourse eza bateka ozoteka bavaleur africaine nde bongo bandeko balandi biso bangunza na bino tokotika bino te pamba te soki tokobunda ti na dernier goutte makila na biso tokobunda tokorenonce te ti kilo baindo bakobika nde bongo biso ngunza mansoni manza moko ya lisanga molimo ya ndenge wanyamega nakoliki ete na baye bakozala na posa ya masolo na bokusi to na bolai na nzela ya singa na biso ezali bongo 085 37 58 290 na nzela ya singa 085 37 58 290 totondi bino botondi kimia balongo mpe bakoko ezala bino ciao kimia ezala mabota mabino esika kani bozali kolandela biso matondo bandeko balandi na maloba ye penza nde tobendi suka ya manaka na biso ya mokolo mwa lelo bino baintellectuel bino bato ya mayele oyo loposo pembe asili kotelemisa na eleko yo mpo ya kobundisa bongo bolamu ya baindo tozali kobende bino matoi tozali kobende bino matoi moindo anyokwami mingi lelo ekeke ya mine 4e génération nde esika mfumuki mbango akomolakaki esika kani bakosalela mosala etelo ya bapaya ekumbi na bomo ya baindo rien que de l'orgueil rien que de l'impolitesse rien que de l'égoïsme tel lelo baindo ya kala 57 ans avant bakanisaka père missionnaire elobi mosali na nzambe ete lelo bato basilisi licence basilisi doctorat bazwi na même erreur kokanisa missionnaire aze mosali na nzambe maze oma mission soda batindi ye mission terroriste me baze ba missionnaire mokanda mpe tolonga na ino malamu te yango baintellectuel bayembi pangala pangala petit José tokutani na poso ezeko ya pona manaka isusu matondo mingi
Déclaration commune ya Bangunza. Biso Bangunza ya Mfumukimbangu na kati ya religion africaine. Kolandela bizaleli ya Église catholique na nzela ya Senko tolobi boye. Utomboka na biso ezwi bonsomi. Tozokende na 57 ans. Église catholique emipesa ndingisa ya kokamba bayi politique na makanisi pe mateya maye mautaka na Vatican. Nde na bongo maso matambolaka malamu te na bokambemi bwa mboka. Miso na biso yonso ezali komona lolenge Église catholique ebundisaka bakambi ya mboka. Banda eleko ya premier ministre Mbuta Lumumba bayinisaka ye epai ya peuple lokola basalelaka ye campagne ete azalaki communiste pe Satan. Likambo na bango na bakomuniste ezali wapi? Babundisa Maréchal Mobutu na politique na ye ya recours à l'authenticité na eleko ya réconciliation nationale na conférence nationale souveraine. Alors, boyebi ke Banque mondiale pe Fonds monétaire international bato ba déstabilisaka monnaie na biso. Conclusion ya conférence nationale ezali wapi? Depuis Mzee Kabila akotaka Église catholique esunga ye ata mokolo moko te. Kaka ko bundisa ye na ba déclaration na bango ya mabe. Pe lelo na eleko ya président Kabila Kabange Église catholique bazalaka kaka opposant ya makanisi ya malamu na kotiaka mobulu na kati na mboka. Yango conférence nationale souveraine kino lelo oyo na dialogue Senko asunga RDC atambala moko te. Est-ce que rassemblement ezali IDPS yango moko kaka to regroupement ya ba parti politique? Est-ce que premier ministre Bruno Tshibala azalaki exclu na IDPS avant to après le 19 décembre 2016? Na mabongisi ya accord ya le 31 décembre 2016 azalaki to azalaki te? Ndenge azalaki totuni motuna, est-ce que azalaki na ngambo ya opposition oyo bazalaki na Union africaine to azalaki na opposition ya rassemblement elongo na IDPS ya limete? Senko basilaki mayele ya bosangisi bayi politique. Yango babwakaki éponge. Bazongisi kiloto charge epai ya mokonzi ya mboka po ete anome premier ministre pe batala likambo ya président ya Sensa. Kouta na opposition non signataire ya bakor ya Union africaine rassemblement pe mokonzi ya mboka akokisi lolenge basengaki. Lelo bazwi lisusu ndingisa epai ya nani po balobela likambo ya premier ministre? Est-ce que Senko bakoki kotalisa biso lelo plan B la bango ezalaki penza nini? Est-ce que Senko ekomi parti politique na ngambo ya opposition? Pona nini balukaka tango iso makila ya bana mboka etanga? Na eleko oyo biso Bangunza ya Mfumukimbangu na mabele ya bakoko toboyi yango. Po ete RDC eza eta laïque. Tozongisi bino na mokanda ya Biblia oyo botangaka na lisolo ya Salomo na basi mibale oyo bawelaki mwana. Boyeba ete mama kolo mwana aboyaki bakboma mwana na ye. Kasi mwasi oyo ya moyibi lokola azalaki nkolo mwana te asepelaki bakata mwana. Ndenge moko na bino lelo lokola population ezalaka ya bino te bino bozalaka baye ya Vatican nde bolingi makila ya bana mboka etanga. Kasi biso bankolo bato Bangunza ya Mfumukimbangu na kati ya religion africaine na kobundela bonsomi ya mboka pe mabele na biso toboyi makila ya bana mboka etanga lisusu. Nde na bongo tosengi na bino bayi mboka bolamuka botelema pe bofungola miso na bino bakosa bino lisusu te po ete maeseniko na bato mosusu ya limete bazali kosala bazali koluka bolamu na bino te pe bobosana te ete mondele asalelaka mingi na ngambo ya opposition. Sima ya le 19 na le 20 décembre 2016 nde emonanaki ete barevendication nyonso bango basalaka ezalaka pona bolamu na bino te.
kasi pona kowela bibonga na bango nde na bongo bobima na balabala te bozela kaka tokende na ba élection bazali pe na mbongo ya koya kobongisa mboka oyo te na yango toyebisi bino bana na biso bozala tranquille boyokima oyo etangami ezali solo mbeba na biso ezowuta na bakatolike na yango bobima na balabala te botia desordre tozila tolanda kimia ekoya kaka nde yango wana bana bozala tranquille botika desordre oyo toyebisi bino botosa yango bolanda mpe yango tolobi boye Kongo ekomi neti mutu nyonso akomi mokonzi banda basango babandaka kala na bakompani na bango oyo basalaki na bamindele ti lelo eza kokontinue me banda lelo abu ya Molino atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo Molino atana patiengo atakondima patinetengo